Merci. Oh, mon a kekele na. Non, même pas. C'est ça l'homme de Dieu. C'est pas le gars, la chemise bien habillée. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Donc, mon temps a commis na kekele la tite mais chemise en s'il vous plaît, soit côté na plateau. T'as classé chemise. Na kekele auto benga lolemo. Soit côté na plateau à l'arabe. Donc, soit côté na plateau et là. C'est toujours comme ça. Pour comprendre, on a Serge Makos. Son azal dans les besoins. Azal mais azwa chombo na ye. Makos motomo bien. Azwa chombo ne place à Tiango, atala na chombo à Romona. Donc bien affilé. Serge Makos, salutations spéciales boni na sepeli na musalo sala que ça n'a plaisir. Voilà, Serge Makos Island Gimputu. Photoyer Badikambo, félicitations Bandi Banda. On a secret. On les a secrets. OK, ça va. Dès que yo salaire la fois passée, le solo là na baer à la fin du mois, ndep Serge Makos sala. Ah, très bien. Merci. Vous allez malamu na bayaya, vous allez malamu na bakulutu, mona moke banga mukolo. Zala respect na musala. Au monde qui évolué, frère Patrice Alobang na bonjour. Et ça de Congo, Tezala bien, Zala na Komiki, ça c'est ça la vie. Guim pour tout Didier Deschamps, les maestros, Tozuka la ville province de Kinshasa. La République démocratique du Congo, 26 provinces, mais ville province de Kinshasa, ils ont 4 districts, 24 communes. En tout cas, tout le bananinga landé, tout le baka salité. Bon, Issa. Pesa makanisi. Avant, na koma na thématique na yo. Nangana betambela moko. Il n'y a pas de problème. Lobby dans un salon. OK. Fona matamonga fola. Mbula makasi. Exact. Mbula nanga bibo. Lo na zaina mwana. Oira bana mibali papa obima, fo landara papa tout ça. Na bino solution ezali. Il faudra tout ça là appel à Yam. Na sali, ba chauffeur bazo boyo embouteillage. Na ko tomber na chauffeur moko. Vraiment je regrette. Nazo regretter que Yango a ko recruter ba chauffeur andengwana. Très impoli, mal bouche. Na idéologie ba chauffeur aba 207. Donc injure facile. Wana ya Yango. Ya Yango. Appel les salami. Bazo boya balobi kuna embouteillage moyete na kati or le rôle mboule za robeta matanga mbula et lança qui m'appelle ceux qui ont annulé nzoka appelle chauffeur mususu azar dans les parages en attente téléphone approche et fini nzoka sali commande après na ko benga ye pona loba donc eza erreur mais faut mona asa komelinga message à benjir babiloko moko na zone du matin que ça chauffeur ya yango chauffeur ya yango wana azana IST hein Toyota IST ya gris plaque nango eza 086 de BJ 1 donc ya ville à Kinshasa et puis comme on a boss baba après ko benga na lobby na papa faut ça même na discipline tout ça lobby nanga naza na discipline pas na yo soki omoni ça ne va pas kende ata na RTNC ata na Top Congo lobelango tout ça na canal Kin télé vérité abosala kike canal Kin pe vérité ezalaka siko numéro na ye ya téléphone ya canal Kin télé numéro na ye ya téléphone eza 0998 980 766 soki ba kambia yango bazo landanga ba interpeller chauffeur wana faut ça na langage bien il faut ça na langage bien envers voilà ba élégance voilà alobi ato fundi na yango ato ke na RTNC ato ke na Top Congo ogangi muto akolongola nga musala zate yango pe azana eloko akosala ngati awa pe tozo funda yote tozo lobaka oyo yo osalaki ya malamu te lokolo comportement na yo ba ye na Top Congo voilà lokolo lobaki ba kende na RTNC ba kepe na RTNC lokolo lobi ba leka pe ata na canal Kin yango yo pe tozo leka wali na ba langage ya malamu boss baba
09 98 chauffeur ya yango 980 766. soki tolobi tobimisa makambo oyo olobaki to oyo ofingaki Somo. seke tokati émission Somo. bongisa balangazi bakonzi ya yango bozolanda biso bopona bato botya Ah. et surtout que le client est roi. Ah. Tango mutu azoya na mutuka na akota na yango, il faut vraiment bopona. Faut bota. Yango lelo ndenge tozo décrier na secteur na biso ya circulation routière Okay. et pas ba roulage. Ba mbeba ezo sala ma par rapport ya éducation pe comportement ya ba roulage. Yango moni lelo ndenge rodi auti koloba parmi biloko eza na base ya embouteillage eza bango. Tracasserie eleki mbote ya likasu. na bango nini Il faut qu'on recycle, il faut qu'on banda ko permettre bango, ko changer bango ba secteur. Ba oya Kinshasa parce que kalatoye baka la police, armée ezalaka ndengwana. Ba kozo ba oya Kinshasa batindi bango na Kasai. Ba oya Kasai ba ke Mbandaka Équateur, tout ça ba mesani. Ayebi ke cop wana tango nazobima. Na yebi ke ifuna na soir na bimomo na 30 000, 50 000, 100 000. 100 000 ans, na somi mapa, na teli kelemba, tout ça, na fin du mois, moi loka malonga. Ozomona, yango ezomema. Okoki ko imaginer que roulage a bloqué motuka, toi bloqué moto. A kaka place à télémisie wana, bakosila na wana. Pour lui, ce qui vient après ne lui regarde pas. Donc, taxi. oh papa, embouté, na ebiso ko télémisa motuka na simanae. Tala embouteillage. On a vécu ça hier na rond-point Ngaba. L'icolo y a 500 francs ya moto. Bah hier sur 4 policiers. Na policier de circulation routière roulage moko. Bah ça li 5. L'icolo y a 500 francs ba na moto moko. Mais tala ndenge koza ki embouteillage. Yoka bango soki nzela ezaki okanga mambolinga bo salani. Bo zela to sila na pu bo roleka. Imaginez. Imaginez, ça c'est quelle mentalité? Dimputu, on a tout na motuna moko vraiment. Kebo ya obima na keso tout na nginga. Tala, rodisha bo delika mo embouteillage. Azala kakabo. Tenena tout na oka ozo ata 1 minute parce que c'est très important. Rodi a abordé sur les embouteillages, akende kana ba fait réel. Mais yo ko paraphraser sikoyo parmi ba cause ezape ya makasi. Ouais. Agent à circulation ou bazo régulariser circulation bango ba régulariser base bango nde ba bomaka yango mo to l'exemple bo tetika tutuna mais solution ni to ko ba to na malgré que ba permettre bango et puis ba comme belé au monde ba msu baza wana ba PCR baza bi wana ba policier msu ba koti wana donc yana regarde to zotala na merci bon talana no boye siko tango azo sala boye baza na kati ya makadam si manaye mituka ezali donc pour na bango ti bakosilisa sale besoin na bango nde ba dégager dans l'entretemps ayi ba yebite ke embouteillage ba causer e bandi wana eke kosuka wapi sikoyo na mituna galelo soki ndeko moko za na kamoko ya urgence na ambulance azo ke l'hôpital na degré ba embouteillage ekomi sort ekezala nini toko compter combien de morts causés par l'embouteillage partout dans le monde ce qui il suffit kaka ba yo kaka gironphare ya ambulance ça veut dire priorité de priorité c'est le contraire à Kinshasa to vivre on la bamboka to bimi toko yoki kaka c'est sirène ezalaka pamba te mais ya biso klaxon sirène eza en désordre au moins la mutu moko boye aza soki chef soki ya nini gironphare et puis dans le sens contraire et pour tout merci beaucoup j'aimerais assez que je crois ce mercredi dans une antenne au soulever tout mécanique au soit sur ba gironphare wana ba importance sango za nani aza censé ya kutambola na gironphare na ville province kisa na okamusa yo ngana fanda na koma na Chine na Ngwanzu hein président na bango mutu moko toza azaotambusa biso alakisi nga bi président Chine alobi na nga Xi Jinping abi na nga omoni wana kasi Xi Jinping abi nini abi cortège wana ya président mutuka moko liboso ye na katikati mutuka musu na sima
mais batu bayebi ba identifier na sorte mituka bayebi sécurité à liboso bayebi ya sima bayebi oya ya katikati bongo président abi au monité ba roulage ba policier au moins nde bazo fungola nzela wanda président non Gimputu to yene no tozo susu to keleti na 55 pasteur Olim c'est pour to épuiser tozo na 5 minutes limbola ne moi moké sur l'assainissement comme ça tozo ndeko pendant 10 minutes pas à l'égard assainissement ça Kinshasa biso tozana mouvement tozana mouvement na biso to club na biso ba ingénieur à ville à Kinshasa. OK to baptisant les ingénieurs de l'an 2000 oyo nyonso aza ingénieur asisa na ista na 2000 to sala club à l'époque gouverneur ezalaki Kimbuta to proposa kaboy to lobaka on a des projets par rapport ya ba salité nyonso oyo ba ménage à Kinshasa bimisaka to yaki kwa mboite le pas ya paru soko tali achaki na ba commune nyonso ba point ya récupération ya ba déchets bien sûr ménagers projet zalaki nini ba déchets wana ezana centre moko ezaki na maloko place ya kokende ko décharger nyonso déchets wana ça nous produit de l'électricité déchets wana ça nous produit gaz au moni lelo biso gaz oyo monaka baso gaz pona osala publicité te o basala la pona ba réchaud banini oyebi place eutaka Rwanda biso to sombaka yango na Rwanda eutaka Rwanda bazwaka yango na lac Kivu ba extraire ba travailler yango ba tiango na ba bouteille bazwa kotekela biso. Or de nous-mêmes nous sommes capables ya ko produire gaz wana ezo te pa na biso kaka ezo utaka pa na biso bazwa kotekela biso yango lisusu. Mais yo tango za ne loko ozo ba ko exploiter yango te muninga ye a récupérer yango a travailler yango ayo kotekela o ozo mona ba déchets oyo ya ba ménage isa ngana fandi na Chine batinda mutute na kwenyonso ya balabala eza na poubelle et puis poubelle wana eza na place moko o eza neti centre ya nyonso tango mituka neke ya bazui eza na mituka te batu o ya ba moto obiso to benga lelo ba 3 pneus a collectionner ngo nyonso aza na kwe moko central aya déverser ngo tango ko déverser camion munene pour évacuer et évacuer nyonso. Et c'est comme ça tous les matins. Peut-être que ba poubelle même na immeuble place aux arts, même na chambre place aux arts, ba poubelle bazo signifier. Poubelle oyo partie o ezapo na ba plastique, partie o ezapo na biloko mususu. Tango bazo ya pe ko récupérer ngo, bazo kabola, plastique ekei, oyo mususu ekei. Parce que plastique est en destruction à mabele. Plastique pour écoufa, pour beba et ça là au moins un siècle. Imaginez ma belle wana plastique et fandi pendant un siècle. Et l'eau qui est botate, et l'eau qui est bimate, et l'eau qui est malongue qui est salama wana te. Bango ba récupérer ba plastique wana. Il y a un monsieur chinois, l'un des bailleurs de fonds, le loi commis parmi les plus riches à Chine, pour nini azwaka ba plastique wana azo omega ba plastique auto négligeable. Na Chine milanga plastique ba saelaka. Sachet ba salelaka. Mais ba récupérer ngo joana zo selango chemise oyo yonanga tolati. Pantalon oyo tolati. Et outil na ba plastique. Merci beaucoup Gimputu, c'était la première partie. Na bandi mercredi na ozo parce que j'ai l'antenne mercredi jeudi. Voilà. La première partie, tout développement sous profondeur. C'est très profond. Hein? Portable, je crois que un message. C'est ça qui matin. C'est ça vraiment la vraie nature qui matin. Gimputu, une animation intelligente. Gimputu, je crois, c'est jeudi. C'est calé déjà. Parce que je serai avec Rodi le jeudi. Vous, c'est mercredi déjà sans faute. Merci. Une première partie. Sans faute. Déjà très intéressant. Avec les images, tout mes développement en profondeur pendant 20 minutes. Et puis, tu as invité le mot de la fin Gimputu. Merci na opportunité au PC. Na interpellé ba konza yango
batala ka ya chauffeur wana OK bameka ko discipliner pe ndeko na biso gouverneur de la ville Daniel Bumba aux 50 millions de dollars des francs congolais 50 millions de dollars c'est beaucoup d'argent pour la ville à Kinshasa tout le monde a mis ça là ba chantier fungoli en désordre au même moment mais quand nous olandela yango et ça la ma pour fluidité et zonga nanzela circulation comme mobolo isa il faut la mukaba 4 heures ba 5 heures pour comme musala lelo Mario akamusinga Mario a eu transport na 5 heures malgré a eu na 5 heures mais ko makaka ba 7 heures nandam imaginez muto sali sacrifice à matin à transport na 7 heures pour na nini a utaki ko dépenser 22 000 pour utakaka barre pour comment awana Willery 22 000 francs na ba moto a signé les lois de transport à bimi 5 heures en matin na mutuka mais a komi kaka ba 7 heures nandam. Voilà, c'est grave. Merci beaucoup Guy pour tout ton merci. Ouais, mbote na ba onyoso ba yebinga et puis grand coucou na ba neveu na ngana nièce na ngana sur Alexa vidéo na bango bazo fêter anniversaire lelo baza na Canada. Neveu na nièce wana hein bango basimbaka voile mukolonga na balaka. Ah d'accord. Jour ya mariage nanga bango nde basimbaka voile. Bazalaki na ba 4-5 ans. OK. Le long neto lo baba kokisi 20 ans. Bango mibale bazana Canada Esther na Moïse. OK. Bazana Canada na souhaiter bango joyeux anniversaire. Merci beaucoup Guy Poutou. Merci. Merci d'être venu, merci pour ton intervention, c'était vraiment très capital.